tosalela nzambe na biso na solo bitumba ezali pasi ezali makambo ya ndenge na ndenge kasi tobanga na biso te nzembo na koyembisa soki bango basilisi Ajax faki koyemba yango soki boyebi yango kiatikila ifo ene bola na nzembo bolonge ya mwana mutu oyo atie elikia na nzambe na ye kolo akotika ye te kiatikila ifo ene Oh,
ura tangu yena savon kuma wiziri ngolo buna do sende savon bakiti ika sila kure bo savon zaidio mfumu yisu na yani andam kolo azara ye pembeni nzembo ora suge beti na 60 aya et pardon à 21 tangu wana kubimana ye azokende nzela nkamba wa utatuma kwa se eba kambongo sikoyo kobi ma secret ya ngomoko isolo mutapola pesa kibisola tongo kize kuti mchimpa ina kitimudo mutapola za ogeti kadi kiti professeur di moswa ex inkanda kadi ko so diamu kimbagi di kalang betu du sakana memambo mudiata menena monon kuma mundele ya kinzei ko pardon yani zai kuma mundele livre mosi bagai kisi mambo makumbanza nsanda mena monakati koko kasala 3 mois kunkamba 2 mois papa mfumalongo 5 mois ya papa mfumalongo ya papa Kimbangu 5 mois zawogela lazima kutoma kuwa comme tata moi de centre solo to soyez la papa moi ma kamike surtout na ba prophétie à papa Simon Kimbangu en 1921 dans le 10 septembre ndenge papa révérend pasteur Otoloba Batuya Boania des grands professeurs d'université des États-Unis basalaki banalise politique économique na bamboka na biso ya RDC ya République du Congo na Angola balobi ete bamboka na misato ils n'ont pas de problème politique et ni économique ni social mais problème ezali spirituel parce que bayebi nano Simon Kimbangu te yango bazoko potana et bango bazaba kimbangiste baterre na États-Unis balobi bazokanisa que bazana problème politique a économie ezoko tambola te a social ezama la muté mais soki kaka bati kombo ya Simon Kimbangu makamuni so esina bamboka na bango parce que Nyonso est le moment qui depuis 1921, dans le 10 septembre 21 dans Bandansanda. Papa, Makamaouni, ça dit que Yawan papa référent pasteur à l'Obaké na Tongwa. Et Bango va conclure Boye. Mais Biloko Wana Bakimbangu se baye biango. Puisque papa Simon Kimbangu Azali, Ntoma, na kati na Lingoma na Bango. Mais pour lui, Mazo côté, Yangote. Bazali côté yango te pona ni mokili mombe eyebete l'Afrique en général a un problème spirituel balobi mais ce que zali ba rebaptiser le continent africain faut appeler ça le continent Simon Kimbangu ba appeler ça komboa ba balongo l'africain ezali continent de l'Afrique et de Simon Kimbangu parce que sans Simon Kimbangu continent wana ekotambola te mano baloka kaka ndenge war mais le jour va reconnaître que Simon Kimbangu azali molimo centre et mokolo wana continent wana ndenge papa révérend pasteur lobi et mondele azoka be 1/4 mutu mwindu azali na 3/4 mokolo toko bongisa nde papa malongo jangenda kutima lobaki ete toko sala biloko mindele basala nanu te. Cela est vrai. Cela est vrai. Parce que tout le monde est savant. Sauf qu'on a vu le monde à Mike. A Kamati pile. Mais à Kamati, moi, je suis à Zagobet. Moussou a Zagotam, on a bateau. Et moi, on a Banda Botama, mon bateau. Mais ce sont des savants. Et le Gozangi Bangouke, va faire un moyen, n'a banni Bassal. Papa, nous, c'est le vent qui n'a pas de commentaire. Merci beaucoup pour la confiance.
Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye! Atuka. Betu kutuku atakutudila bikwanga bete westu zaila. Kyungo maamu mayeda kwani. Amerika. Bebirika ngangu zamfila yororo. Bango bamoniete le Congo Brazza, Congo Angola, Congo Kinshasa. Likamoto zanango ya molimo. Awa tofandele likambo nini? Ya molimo. Mwiniko. Eske nzambe akosaka? Ba papa bakosaki? Ah.